Tokotala CGTV, maman CGTV, na papa Michel Mayabou CGTV, CGTV, Africa CGTV, Europa. Qu'est-ce qui se passe à Minembwe? Ba autorité ya mboka na biso bozomona to bozomona te, bozoyoka to bozoyoka te. Bonjour, bonsoir mes chers compatriotes. Ba Congolais bisika nyonso bozali eza bino la voix du Kivu. Toye poto ebisa bino réalité oyo ezoleka na kati ya haut plateau na Minembwe. Bandeko lelo tozali lelo tozali le 29 septembre 2020. Toye kobisa bino ke mboka etekami, balkanisation ekoti. Donc préparons-nous à la guerre contre les occupants et les officiers de la RDC qui sont à la tête, les gouverneurs et d'autres. Réalité est aboyée. Mboka etekami, il est vrai que mboka etekami. Et puis Félix Tshisekedi Kabila et M. Théo Kasingwa Bidje na oyo emengo emuke na bangonde bateki mboka na biso. Message oyo biso to bandija mobilisation. Boyoka kike il y avait une délégation du gouvernement et des parlementaires utaki na Kinshasa pour basala ba évaluation o ya kotala ndenini bitumbezo kende zokande bayaki sikoyo kopesa ba Rwanda mabele ya Congo o ya Minembwe officiellement. C'est l'objet information tozui et lobike muto apesi commune Minembwe après avoir Félix Tshisekedi na Kabila kokutana na Azarias Ruberwa muto aye kopesa ngo azamisi dani gouverneur ya Sud Kivu Théo Kasingwa Bidje et notre Rwandais à la tête de la province. Et puis 10 ambassadeurs na secrétaire na ses représentants secrétaires des Nations Unies en RDC bazoze la bango lelo na Minembwe. Il y a déjà un fonds au babimisi déjà pour la kotonga balabala na Minembwe. Et puis ONG Acted nde ekozala s'occuper na biloko wana. Ba militaire belé lelo bakitisi bango kuna na ba avion pour na ko sécuriser zone nyonso oyo bapesi ba Rwandais. Ils nous font de savoir que eza parti à territoire ya Fizi, territoire d'Uvira et territoire de Mwenga nde Kabila na Théo Kasingwa Bidje bapesi ba Rwandais na kati ya mboka ya Congo. Toyoko bisa Congolais ke batu oyo ba proclamer bitumba na biso population parce que tokobunda ti ya biso oyo suka oyo ya biso akokufa nde tokosilisa bitumba oyo soki biso tosili alors nde bakosala biloko oyo balingi mais bayebake mabele ebanda koboma kolelo te depuis kala depuis tango ya ba Ibrahim bato bakufela mabele ti lelo en Israël na Palestine bato azokufela mabele biso pe toza prêt kokufa pona mabele na biso toza na ebele ya koloba te yango wana ba Congolais boyebake mutu apesi territoire ya Minembwe azali monsieur Kabila na monsieur Théo Kasingwa Bidje. 10 ambassadeurs il y a des pays différents bazozela bango na Minembwe et puis représentant secrétaire général de la Nations Unies pe bazozela ye na Minembwe. Ba militaire ebele bakiti déjà wana pour na ko sécuriser zone oyo bapesi ba Rwandais. C'était votre frère, votre fils, la voix du Kivu. Bonjour na yozo landangai kandeleke mati. Ba autorité ya mboka na biso bozomona to bozomona te, bozoyoka to bozoyoka te. Qu'est-ce qui se passe à Minembwe? Non, s'il vous plaît, ne soyons pas, n'aimons pas l'homme plus que le pays. C'est très important. Bandeko namoni ndenge ba mobilisation salemaki na arrestation ya Vital Kamerhe na Est kuna. Mais namoni masolo Minembwe aucune mobilisation
Namoni Rubewa alobi pe asilisi akei sans être inquiété. Minembwe. Encore une fois, Minembwe. Na bandeli Minembwe. Congolaises et Congolais. Ils ont participé mawa. Na biso o nyusu. Esprit. Ya libération ya mboka. Et comme kolongwa na biso toza na kati ya Congo. C'est ça. J'appelle les amis. J'appelle les camarades. J'appelle les batonus to bunda na bango na diaspora. Pour lutte à positionnement. Ils ont lutte à positionnement. Moussala quand ils ont intéressé bango. Oh, nous avions 2 diables à confesser. Kabila dégage. Namasolo ba Rwandais. Namboka Oyo Congo. Mais j'ai comme l'impression Makamuna nous vend bien Mboka ezana nous libérer. Alors continuons cette lutte awa na Kinshasa. Voyez toutes mes vidéos banana ya Congo. Il y a des gens qui m'insultent, mais je n'ai pas cette éducation là. Papa na abotanga na maman nanga. Ba pesa ngé éducation ko finga ka batuté. Voyez toutes mes vidéos. Si je ne suis pas le premier, je suis parmi les 2 premiers. Peut-être le seul. Otozo ko nazo continuer ko bunda awa na kati ya Kisasa. Ça j'ai crié tout haut. Pas question de Tamboué Mambo Sénat. J'ai crié tout haut. Le premier, Naloba, cet ambassadeur rwandais doit rentrer. Ngai. Naloba Kabila dégage. Awa na Kisasa. Naloba divorce FCC cash. Kabila ne peut plus. Akoki te menaye ezala toujours. Na moni kuna soki na boma so matadi so wapi na bateau. Bandeko, nous devons libérer ces Congos. Nous devons libérer ces Congos. S'il vous plaît, nous devons libérer ces Congos. Je termine par dire, nous devons libérer les Congos. Et aimons notre pays plus que les individus, plus que nos politiciens. Parce que les politiciens passeront. Les politiciens vont passer. Peut-être ils n'ont plus 10 ans de vie. Ils n'ont plus 20 ans de vie, Liboso. Mais ma belle à Congo, bana na biso ba ko hériter ngo bakoko na biso ba ko hériter ngo bana ya biso ba ko hériter ngo soki to otala lokwa to mona te et kozala coupable peut to kota lola te parce que la Bible déclare qui sait faire le bien ne le fait pas comme un péché. Pasi makasi to omona vraiment yo moko ba belé no ekende ota na miso lokwa omona te. Congolaises et Congolais, l'heure a sonné où nous devons nous prendre en charge. Nous devons nous prendre en charge. N'attendons pas les mots d'ordre de venir, je sais d'où. N'attendons pas. Mettons-nous debout, défendons notre terre, défendons notre sol, défendons notre pays. Car ce messie, ce géant messie, n'est pas des nôtres. J'assume ce que j'ai dit, c'est son rival. Awana Kinshasa. Kandeleki na lalité ba benga ipa ba yana ngai mama kloklo ba rival oza kolala mama kloklo leli ami intime ya tete konchi aleli abi mais son rival ozomona to mona te son rival tikili to bien nini je plairai toute la nuit mais Congolais asa nzambe rien il aura moko te ekende tokutani mbala esima merci Media Medina. Amebali mshoza bado chumo. Yo wala ni kwa mwana. Na marina. C'est dans le bien. Otinda sécurité na kwa. Otinda sécurité na ya hapo. Yo mtozolenga. Général, ni est le cas. Papa, tu es Marambasoni. Chef de l'État, pour l'état des droits, mais tu vas y aller, tu vas sur un protocole. Et surtout, tu vas FCC, tu vas FCC. Vous comprenez? Tu hier pour réclamer Maramambon, mon abisso. Tu es dans la cour constitutionnelle parce que nous avons affaire à un ancien premier ministre. Nous avons affaire à un ancien premier ministre. Je cite M. Bruno Tchibala. Il nous doit beaucoup d'argent. On a fait 2 ans, on a passé 2 ans à la primature. C'est comme si tu connais ça physique, c'est comme si tu connais la maille frontière, il y a Congo Kinshasa, la Congo Brazzaville.
Raison pour laquelle tout y est tout dans la cour constitutionnelle, tout dans l'étape il y a instruction, il y a dossier. Mais tout comme dans le niveau de confrontation, tout ça comprend que Babenga Chibala ya o akema ngengenge. Babenga Chibala ya o je suis malade. Babenga Chibala papa Chibala to lingi na biso ba problème té. Et remène notre argent, c'est notre tueur. Et ça c'est hier. Yo moko kala ngala combattant, ngala combattant, yebite na combattant na bunda esika sika ko bunda. Donc mon argent, on me manage quand on lit. Mon dos ça la question quoi. C'est ngi pour ça la ngabo. Mon argent. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Penna? Et là, on est les cas, Balingini. Non, eux, ils ne voulaient pas que Batunion soit. Oh, arrivé! Nous sommes sur la route qui va vers Congo Loyal. Nous voyons qu'on a instauré encore un système de payage interurbain. On ne comprend rien. On nous dit pour payer, pour passer plutôt aller chez Congo Loyal, il faut payer. Alors là, je vais demander c'est combien qu'on paye, qu'ils me disent. Comme ça, on va voir ce qu'on va faire. Merci Philippe. Pour être informé de chaque mise en ligne de nouvelles vidéos, abonnez-vous sur Congo Gold TV. CGTV, CGTV, maman, CGTV, papa, Michel Mayabou, CGTV.